Nga na boy balongola matiti pene ya lilita na nga menguzu. Azolia nzoto bazoki pete mama kazibula. Boy ke mama Igori. Azali songe na lotaka tane somni. Leticia basembe jobumba la evanjoli. Li pasa bambongo na jobu. Et dans la phrase, mon repère ça rabattre belé quand on a journaliste me souba comme ça ba émission sur émission. Mais tu as obligé to misango parce que tu as na ba preuve que azan numéro 1 makambo public ezaye, makambo musique ezaye. Donc makambo public to ko bangela ngote ko bi ba warrior ba combien sur ceux qui 12 millions d'habitants na Kin, ba warrior ba ko za ata ba 8 millions. Sur stade douane ezara na 80 000. Ye aza patron na ngate aza petit na reprendre dans sou petit oza petit frère otika la petit na obandaka ka ko conseiller to ka no ba ki paka ko les ayo te zo maintenir ngo te ngama ngama ki paka na vous les petit frère ku na yo ga avec méga force dans le 29 octobre. Ah, merci beaucoup. Imka il y a jour wana bino bona martyr imka za loin imka za mon musika moi je na conseillé petit frère Omoni en face ya imka et en face à martyr ya martyr ils en bar mu wana ba comment obeta ba concert wana pour na comment on les cap na habité pour na les gars na mona ba bandrol so na les gars car wana mona ba bandrol ils a juste martyr na mona pembe Omoni martyr enseignement so ko katsa mon monde chez Camine. Ah, ve ba ilo anda obeta wana manda chante pas na répéter wana. Apusa na ndeko tu wana. Oh. Wana ku des bien ambiance est total. Comme ça koto ba bazo ka ba science fiction, bazo ka ba service, ba nini à les côtés na ba bazo ka ba cria kala ba vieillerie. Oko bomanga bomanonga lelo chéri. Cimetière nangeza la semotemano. Nyokola na yonga na love nandima trait de noir. Pesanga bolingo ya science fiction. Po yanga moteme sie po na yo mama. Na lova yo na nyoyo. Na nyo na lova fort. Non, ma bé mon nga lobité. Na lobika que non. Aigle. C'est mon patron. Yé. Aza patron na ngate. Donc il a dit si il faut ça l'effort un jour à comme patron na nga. Oyo akosalaka yango jamais parce que et recommandera jamais parce que compétence musicale oyo aza nango jamais nga na ko travailler na. Impossible. Et puis yé mo ndenga fandi na yebi na leki na makambu tout ya musique. Tout y a tout. Et puis aza conscient ako fandaka ye atieli bino chapeau munene afandi a lobby na pourquoi vimba ayebi il connaît bolo yang il connaît ya papi azongi bina ya papi ya bandal poto yebi ke biso le karabatu tout nebele taka ba warrior toujours d'attaque donc vous n'avez que vous avez partout donc date soke bimi kaka boye baka atterrissage ya ba star nabino et puis atterrissage ya méga star nabino ya l'aigle royal qui contrôle partout c'est-à-dire aigle royal akokita nabiso ba poulain na ye mama na carnaval il faut to la kisabatu getoleki bango nebele. Joyce Service Traiteur, spécialiste de la gastronomie africaine et de la gastronomie française. En région parisienne, il n'y en a pas deux. Joyce Service Traiteur, une adresse, le 35 boulevard Anatole France, 93 200 à Saint-Denis. Pour tout contact, composez les 07 68 18 0041 ou bien les 01 48 41
65 92. Joy Service Traiteur. Loboko ya maman. Joy Service Traiteur. Kolamba. Ezaïna ba kolonengo. Pour vos fêtes d'anniversaire, mariage et autres j'en passe, contactez Joy Service Traiteur. Mesdames et messieurs, comme vous le savez très bien, moi, votre humble serviteur, j'ai toujours été content de savoir que de partout à travers le monde où vous nous suivez, c'est-à-dire, le plus important, nous allons continuer à la pub, les matins, en tout cas, reproduire un travail de qualité pour permettre à ce que vous qui nous suivez à travers le monde, vous soyez servis de manière optimale. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Congo Révolution News, dans votre émission de décryptage, émission d'analyse approfondie, émission au cours de laquelle je reçois pour vous des invités avec qui nous avons le temps de cogiter. Mais dans ce nouveau numéro, et la campagne Moto Banakiango, Nabango, tout ce qui s'en occupent Nabango parce que c'est un événement. Événement va échapper à Nangote, c'est-à-dire, n'en déplaise à qui que ce soit, mais du moins, notre travail, c'est d'honorer en tout cas tout celui qui vante ou qui vend, n'est-ce pas, positivement l'image de notre pays. L'un des 20 soldats du groupe est victime, groupe cher à ceux qu'on appelle Fali Poupa, du Cap La Merveille, El Mara, Aigle. Lui, on l'appelle Chief Papi Kalombo, Pichen Kalombo, Bolo Yang. On a plaisir de écouter nos sous les lots en tout cas. Je suis très heureux parce que chaque fois qu'on écoute un autre solo rapidement, ma solo calmement de manière posée. Là, c'est un bon retour. Bien que le pays n'a pas été, mais là, c'est un bon retour parce que tous en ont pu. Vraiment, ma topé. Ma salutation à eux, donc ma salutation à l'équipe Moumbani qui a travaillé, donc vraiment dans mon sous beauté image. Beauté image les meilleurs de Paris, comme c'est R. Kelly, Photo Shalom, et puis Michel Combi, Aigle Royal. Donc, tout ça, moi trop, tu as Talvi qui ne pas ça. Talvi, un grand homme dans un petit corps. Souka. On a sentir, on a comprendre, et surtout que le jour où tu as moi trop. Donc, en tout cas, nous sommes obligés d'accepter bon retour parce que nous avons été là après, nous avons été aux États-Unis. Donc, ils auront toujours plaisir à aux en plateau parce que dans mon la question, ils ont réfléchi. En merci plus, dans la question où tu n'avais pas moto à réfléchir, ça va bien. Donc, ça a plaisir à 5000 fois. Donc, et surtout que événement, c'est-à-dire événement de tout un continent. Et ça, Kalaming était le 29 octobre. Donc, il faut tous aller toujours. Chief Kalo, le 29, mesdames et messieurs, tu as bango. Quand je dis bango, c'est-à-dire bango basé dans l'événement. Tu as bango. Le lot peut toujours continuer parce que tu as la mouka. C'est la date qui est camboté. Et attendre ni comme. La dernière fois tu as belle qui est ton nom on était à moi. Parce que là tu commis le côté déjà mois d'octobre bango. Yo moko personnellement. Track exacté. Track exacté pourquoi parce que au moni artiste obligé te accompagnera. C'est vraiment un artiste avec un grand tas. Donc Maramou Belé, tout ça là. Il y a ça là, Libanda, Obiso, tu accompagnes. Pour n'en avoir tout martyr et amouké. Mais ouais, Marambo, tout ça, Marambo, tout ça, là, accord à Rena et Salamate. Premier concert et Betama, avec ma difficulté, on a bazo beta. C'est-à-dire, concert, et zo Betama, bazo beta, bazo ya concert, bazo ya kaka. Au moins, on a botolier perruque, mais il y a un concert. On a botolier sac, il y a un concert. Donc, Martyr, ils ont ça biso tracté. Nangana bandana on a parce que tu vois banda toye qui pour la tournée, pour la tournée européenne en plus euro américaine hein euro américaine. Donc étape à Europe tant aussi lisaki to la ginayo to kozaki. Si vous tout aussi ça étape à Amérique en tout cas ngana remercier non le bon Dieu parce que Bakambo Marambo il est qui na tournée en tout cas. C'est-à-dire, n'a habité quoi. Soit une zambété, moi genre. Soit une zambété, moi genre. Pour bandana la botama. C'est-à-dire, n'a habité quoi. J'ai jamais maté avion à niveau quoi. C'est-à-dire, tout le temps l'icolo. Parce que tout ça, tournée américaine, tout ça, 1 mois. Dans 1 mois, on a tout bêti 12 concerts.
na 12 concerts wana eza na ba concert musu na semaine tobeti 4 concerts na semaine moko 4 concerts wana na semaine moko tozobeta na ba ville moko te ba ville musu eza éloigné donc tozali obligé ta musu na semaine moko il faut tozwa. Si mais moi je crains même pour na ba santé na bino parce que surménage existe ka. Ouais, yango na zoloba en tout cas soki nzambe te et puis na opesa na félicitations na nzambe nazo remercier na nzambe par félicitations te quoi. Nazo remercier nzambe. Il est grand prêtre va faire tout quoi. Na remercier parce que il a su ko battre là aigle et puis a battre la biso tomati avion donc par semaine ataba 3 fois 4 fois. C'est-à-dire wana otala air crash nzambe. So continue. Otali air crash vidéo mon sotali et c'est-à-dire on les lit quoi mais to beti yango ba 3 fois par semaine donc nzamba bateli aigle bateli biso donc merci pena merci Seigneur pour na yango bon félicitations si on est na robanda na yemo aigle parce que un artiste musicien chanteur danseur azosala azobeta abeti pendant tout un mois abeti 12 concerts adopter sa même énergie à voix et aux cassettes donc c'est à dire tous en bandou le ba semaine nous tout beta to beti jeudi vendredi samedi dimanche mais ce qu'on continue à YouTube otali concert ya jeudi énergie azaki na ngona jeudi ya ngona azana ngona tina concert ya dimanche il l'a fait pendant un mois 12 concerts en tout cas bravo l'artiste. Biso er mongo pe banoro bangisa biso c'est meno 4 ndoulé. Mais au moins on a une importance il y a de ne rien boire et puis rien fumer quoi. Ouais, c'est important. C'est important parce que énergie n'engwana il faut za muto aza sain dans zoto. Pas trop de noix tout ça. Un esprit sain dans un corps sain. Ouais. Parce qu'il a fait 12 concerts dans un mois. Et puis, il y a biso ndé to travailler, biso to accompagner des artistes, to za mingi na ba cœur, il y a za mingi na ba lead. Et puis Monde Ebi qui c'est un grand danseur, donc il est obligé na concert à jeudi, nenga binaki, il faut bina pe nenga na concert à dimanche. Il l'a fait pendant un mois. Donc en tout cas bravo l'artiste. Et puis na opesa sous félicitations na bana mai ndenge on a su tenir tout un mois avec 12 concerts. Na ba déplacement tout en tout cas big up na ba collègues et tout. Donc en tout cas et puis félicitations à souka na opesa na public pour ba na ko sukola balati ba yepe ko yemba na obina. Ça dit tozo banda so to bandi nzembo to bandi concert et bandeli tisuka. Tozo yemba ensemble. Donc aigle azo yemba, biso tozo yemba, public pe zo yemba. Ça dit babi bakise la boulot. Ba public a aigle babi bakise la boulot. Alors on va parler à Sukoli, à Lati, à Futilardae, à Yeka Robina te, à Yena Goyemba. Donc en tout cas tourner les guides trop bien, très bien même. Donc après, non, c'était important. Après, au tournoi le 29 octobre, donc track exaté, tu affrontes Belé il y a Belé on a grand libolo, tu fais on a grand libolo. On a au moins problème des années. Au moins la vision de Bisso à Congo. Il y a grand libolo, la vision de Bisso à Congo. Tout ça bouillé, tout le monde a babeta, on est les capés bien, bravo à eux. Donc ils ont grand libolo. Mais na makambo biso to salaka, na libanda ya mboka. Na ba place to kendaka. Tozo sentir yango kaka normal. Tozo lingande to sala yango pour ba comprendre que non te kaka aigle te parce que yemo lo baki yango kaka aigle te. Ba to tout pe bazali. Ba musicien mususu ba artiste musicien mususu ba sala ba boulot na bango bien. Baza pe capable la robeta yango parce que ezaki batu ba ko mona loi batie balemo liboso martyr pour muta kende. Mais entre nous, Kobeta na martyr et senga ko sala bien te et senga pe ko za la public et puis ko za na courage à ko affronter. Kobeta kaka bien ça ne suffit pas. Te makambo ya public eza makambo lobela te parce que je le confirme. Et puis avoir aussi le courage. Et la phrase mo pe sara ba te belé kando mo na ba journaliste msu ba ko sa ba émission so mission. Mais tu es obligé de misango parce que tu as une preuve que Azan numéro 1 makambo public ezaye makambo musique ezaye donc makambo public to ko bangela ngote ko bi ba warrior ba combien sur ceux qui 12 millions d'habitants na kin ba warrior ba ko za ta ba 8 millions
so stade wana ezalaka nango ka 80 000. Ouais. Donc on regrette des bahoraires musu bahorate ndule. Pour ce bailler 100 000, combien batikali? C'est ça. Non, nous on a c'est-à-dire tous c'est la rate au bétango quoi. Alors, tous c'est la au bétango. Bolo yang avant qu'il na tournée américaine. Ouais. Et la tournée côté de côté parce que américaine ils ont englobé qui au Canada, Canada, les États-Unis. Mais quand tout ça un peu marche arrière rapidement au niveau Canada. On a vu des images. Ouais. Et par là, j'en profite pour dire un grand merci. Les grands sultans, les sénateurs américains, placés de Kansas, depuis le Canada, je te salue. C'est là qu'il n'a pas ça, il y a un concert, mais il y a un concert qui a un jour ouvrable. C'est-à-dire que c'est très très compliqué. Alors, question dans les abos. Et ça, erreur, il y a managériel, tous les alliés, artistes, à Osakinaï. Et ça demande à public tellement artistes ça a trop demandé et puis tant et ça mouké batu bandima qui na bango que non mieux vaut concert beta ma jour ouvrable pour baya kota l'artiste na bango parce que ba jour en ouvrable pe batu baya ki kaka il va répondre qui présent comme il se devait être na niveau artiste était qu'on se le dit. Il va répondre qui présent comme niveau artiste était. Papa ceux qui ça les tondi déjà. Qu'est-ce qu'on va dire? C'est ça laisser tondi. Parce que toi, la bandoula va jeudi, tu bêtis, ça les a rotonda. Bandoula va vendredi, ça les a rotonda. T'as la Canada, vous te bêta 2 jours successifs dans la salle moko. Tu bêtis vendredi, tu bêtis vendredi dans la salle, tu bêtis samedi dans la salle. Donc, et ça, problème est ça que non, artistes, ils trop sollicité. Tellement ils sollicité, tant ils ont moqué, puis t'as la tant tozaki nango pour photo beta martyr donc tant tozaki nango bato bazo la date soki mutu asakangaki samedi na dimanche mais mutu mususu azilingi abetisa ndule na ville yango kaka ou bien na ville mususu mais bato bazosala demande ke no bazaka na besoin fali ayebi ke non soki salle eza peut-être na groupe exemple salle eza ya 4000 places mais na matoi na ye ayoka ta ba 10 000 personnes bazoyebiseka il faut fali abeta ayebi ke bon ceux qui 3000 baza empêché misu baoya baza empêché jour ouvrable misu baoya donc il y a voilà c'est mais parce que on a même ordre voilà parce qu'on a des amis on a aussi des frères de partout kuna je dis également bien des bonnes choses na Motunanga et Patrick Ilanga. Patrick Ilanga nzolele na profiter pe ka ba côté kuna na pesa pe ba bombastique na ele na pesa ba Mac Dedi Malambu. C'est-à-dire les États-Unis tu vois là et na Canada peut tu vois là qui bien accueilli wana bato aux États-Unis na tangi mais na Canada peut tu vois qui bien accueilli bato bazaki bien na Vancouver wana na monaki Monica Masengo je salue que je salue na Montréal wana bazaki pe belé bana mai bazaki belé tout évoluer kaka ouais donc bino tout na Canada ba mbote belé kadi iye ki la canadienne je te salue en tout cas ma belle sœur chérie na pesi mbote na mobali no et puis na bana nyonso je vous aime beaucoup na zongi na artiste boloyang ça dit nos amis ou bien nos correspondants au bazaki côté kuna et belé puis au bazaki accès na concert te bazaki na kanda makasi vraiment parce que ba bi ki yaka souvent te parce que bazaki na souci vraiment que mon artiste, mais soit qui t'a au monde été parce que il s'est passé des trucs à Toronto, je crois. Et Thomas qui n'a période de travailler parce que Ming peut pas reprocher Babi l'équipe organisatrice, c'est-à-dire producteur Wana, peut-être à qui n'a moins manque de professionnalisme parce que il y a préféré qui à ça à location il y a ça il y a jour ouvrable ils auraient un peu moins coûteuse par rapport il y a week-end. C'est dans ce analyse belé hein, bah tu vas regretter qui a reçu. Non, tu es bon incriminant aux organisateurs, tu es tant et artiste, tant. En tout cas, Aigle Azaina, na utu ebisa to beti ba 4 concerts na ba semaine moko. Donc on a Toronto, il s'est passé un truc qui je crois il y a un problème avant t'habiller. Donc salle mengezawana, il fallait contenir nombre moko il y a vente à billets. Bon, vente à billets en ligne et c'est le cas qui nombre et c'est le cas qui nombre en haut. Et pour ça que la police ba moni ke en ngumé zaki makasi ba yé place wana ba yeko sala ba yeko vérifier
mais on vérifie pour na bango ba yebika que le roi spectacle c'est bandaki donc ba na kati donc nene sili obi que la police est kanga porte ba boy ba kota. Mais je te dis ça la maman na embrouillement batu ba libanda ba boy ba kota na ba ticket na bango. Donc yango na zolo ba juste na Toronto des aki moi et ça la ki moi loko wana mais artiste ça trop sollicité jeudi na vendredi yango ba jour ouvrable yango to betaki ba salaki kaka. Donc je crois que bateau tout ba betaki bandule ba se retrouvaki na bango. Donc c'est ça l'essentiel. Ah bon, l'essentiel yango on a c'est parce que vente tes rappels en ligne ceux qui la police est embrouillée ndenge embrouillée bata Toronto wana mais producteur yé après ben nazo ba une champagne. T'es toujours encore l'aura partir de mise parce que il y a à côté c'est naï il y a teki naï donc mais si go souci na biso des agi batu tout ba assister mais souci c'est là qui peut on a té to mona qui peut na salle mususu batu ba yé instrument chami na artiste na bino ba comparateur na yé boyete c'était quoi wana na Québec na Québec donc na temps expliquer exactement ngala oyebisao ngala ko machine batu ba koti na salle mais bino boyete batu ba koti na salle fallait azaka ya Congo te d'abord il na ba Camerounais na ba Ivoirien batu beli bazaki vraiment déçu d'abord mutu wana pose wata audace ya rocha instrument batu ba kota na salle et ça parce que ayaki abondeli ti manager andimi parce que c'était pas fallait mutasdini te fallait azaka na manager Aigle azaka na manager donc manager apesi ba condition artiste alingaki ye azo respecter yango te a respecter yango nanu te mais ake komizo la ba dini azu ba audace ya komizo la ba instrument na ya komichela ba instrument na salle ya ko dini parce que ezalaki même pas date on ezalaki même pas na tournée ezalaki soko tali tournée na biso na Canada il fallait to betana Montréal na Toronto na Vancouver Québec ezalaki même pas na programme ye abondeli manager à faire comprendre dit bon fallait pesi Aigle pesi ba condition parce que yo oza même pas programmé na tournée condition ça pan pour makambu na yo na ndima yango ye ba pesi ba condition aussi si ba condition te OK ça ba publicité na yo c'est ba bango ça non l'artiste ne pouvait pas se présenter comme ça parce que ezalaki na ba condition il fallait remplir ba condition à remplir en côté aller il a aleki azui ba caméra il a dit n'importe quoi lobi nango binomo bomonaki azongi a changer mbamoko maloba parce que yebi makambo alobaki eza mabe yango lobi nango changer maloba donc c'est pas un problème eza pena problème te ezalaki problème il y a producteur ba condition à remplir ba condition mais bon s'excuser pe kaka très bon qu'on s'excuser déjà tout s'excusera parce que bato baya qui on a ba bande quoi producteur te baza bato balingaka fali baza bato balingaka artiste donc ba excuse to l'équipe ba émission tout au passera tout s'excusera pour na bango mais pour na producteur te yete yete eza pour na bato bayaki pour bato ya kosaki bayaki c'est ça na se fait na niaso là aux excuser non pour la fan mais yete il a confirmé le numéro 5 à la fois passée da obolo ya ngalo to solo là na profiter pe kaka na tandana ba o yanga po bato bazotala biso bato balinga ko trop non en tout cas on appelle linga bango pe moi o to sala ki on a c'est-à-dire émission to sala ki na bato dans les États-Unis kuna en tout cas neti Coco Maria on simba no ngo ouais on simba ngo na évidemment et c'est comme officiel les liste ba fa et comment déjà officiel Coco Maria na Chicago Coco Maria Makoko na Chicago en tout cas akei na zwa ke pa Makoko na Chicago na habité quoi Coco Maria ya yo ngona moninga Espérance Manzoki SP mutaba voyage c'est-à-dire ya fanda place mon côté ya robeta 4 voyages to 5 voyages ndeka biso to sala na semaine na moni suzu Kadi la reine de Moschino Kadi la reine na Londres
Kadi la reine yayo yango wana Julie Nzola mama na Audrey et Miko Dibwa na LA ça dit to alaki bien accueilli na niveau mongo ça dit na sali ba connaissance mongo na habité quoi fallait ga egla sala ngala ki non c'est là non c'est le point de na wana po na ke bamboka ba tanda mundam na ke bamboka la po na sa ba connaissance à bien bolo ba Miko Dibwa na LA ba Godé les guides pesa Marita Mbote ba Patis Pax bombastique tout solo là qui Patrick Bomeki Bandera na sepela makasi c'est-à-dire tozanano mais salon de coiffure Bijojo Mingu à Limoges Bijojo Mingu à Limoges de Paul Mayenda Arnaud Mwanga Yabino yango wana ko wana de la part de Kouma ces photos Shalom RK Kouma c'est na FC Azolela azanga rabatula été donc la mona réalisateur a voulu non c'est pas possible va tourner on il faut bazala toujours ouais na Dallas Space Info tu pamba pe yamba inga kitoko donc mon cousin yango wana ko Chef Kalo Canada tu quand même sur parenthèse non parce qu'il y a les cas qui avant après kuna je pense que rebondir ça qui boyer après boyer qui aux États-Unis nama neti eloko voyage wana na lobagi en tout cas te nzamba bateli biso quoi pourquoi vous kataka ka kuna te fallait vous onga susu awa non parce que fallait toya kozwa visa aux États-Unis donc to sali to sisi na Canada to kiti après ça tour to kiti boye tant tozo kitana to ke ba palete to ke mbala moko ambassade des États-Unis to visa na biso lobby nango to avion to ke États-Unis. Donc en tout cas nous avons na biso quoi et bien na banoko éviter pour natala en trop air crash mais on a tala au beau temps documentaire au chaîne on a tala côté non on a éviter ngo bon ça connaissance na bande que faut azomona mona bino liko na bisa on est là ça dit na minute ba dessus ba comprendre ba jongo ba ki mais Chief Kalo en parlant du séjour du côté des États-Unis moi je crains pour na santé j'ai eu à craindre parce que pour ça qui ba voyage mususu donc vous savez kilomètres il y a moulay na train c'est là qui a train wana ezaki pena demande train wana pena ezaki demande na biso pourquoi parce que yebi kaka makambo mataka ba avion trop ba no sa biso moi bien te to yeko beta na to beti na Washington après to beti na New York ti concert à Chicago moi ni nezalaki temps ezalaki vu que tout ça il peut avoir bagage belé parce que bah vol aux États-Unis ça ata mususu moi bagage moko muke mais misusu wana il faut bofuta biso moto sali demande au bino mieux vaut le roi tout ça attend to kende de Chicago na moyen mususu ou bus ou train sikoyo ba producteur na niveau ba mone la aigle batali ba bino non vous pouvez pas faire ça na bus parce que et ça la bien té bus train déjà il musique bon na bus mieux vaut il faut train le roi boboyi avion tout qui na train yango tozwaki train na New York ti Chicago to betaki 20 heures de train mais train confortable ouais il y a moins genre il y a moins normal 20 heures c'est beaucoup beaucoup qui ne se produire en plus mais moi non, il fallait faire ça parce que j'ai eu à craindre sérieusement il fallait faire ça pourquoi parce que il surmené pebino il fallait faire ça parce que matara ba avion trop et ben non bangisa pe biso en plus ko futara pe balara ba bagage wala pe bikaka qui nezo zela donc biso moko mto senga ki to kende na train et to kende na moyen mususu que train bon ba et otala ba bus c'est pas bon parce que biso il faut train parce que biso ba place na train to zaki pina train to zaki à l'aise train izala na talaka moi terrasse na kati tozo bae to boya pe makambo mela mais très dans la terrasse na kati on peut mon exemple pas aigle il boit pas il fume pas t'as l'énergie ya pesi na un mois be 12 concerts sans erreur et puis sans que performance est diminuée mais c'est normal parce que bateau basé au talabino moindre faille niveau vous allez exploiter c'est ça. Moindre faille niveau vous allez exploiter sur la toile ça il y a chaud et puis biso et loko mongo pe et loko luti lo ba et la musinga mo bor mo biso siko ezarande ni biso za loko la exemple na ko pesa bon
nga na mokili namonaka vilain te namonaka mpe bogard te namonaka bato tu baa bato mais par rapport exemple kaka nangi na faire voir bato motu moko ya bo ya makasi motu moko ya vilain bokoloba vilain te bataloba moins beau ya moins beau voilà ya moins beau omoni motu aza beau eloko bato bakotia ka epa na eza eloko eza mabe eza mabe ou bien eloko bango balingi ekoma mabe motu oyo aza moins beau eloko bato bakotia ka epa na eloko ya bien oyo bakomona epa na ye nde yango bakobeta lisolo tellement maka motu ezalaka bien balukaka bacréele biso mwa bor biso ezalaka c'est-à-dire aigle yango fanda abeti lisolo mpenaka eza boye eza mpena clair quoi oma mpena bato tetete alobi mabe bato mosusu bakofanda mpena kozwa mpena ta na ye banda bandi kofinga bamisi ya Congo bazoba banani oyo naleki bango bayembaka bien te bato baokipe te po on comprend on comprend de bien te bandela ngo malamu na bandela omoni biso mutu moko aza beau makasi mutu moko aza moins beau mutu aza beau makasi bato bakandoluka bafai na nzoto na ye mais mutu aza moins beau donc bato bakandoluka eloko ya bien oyo ya kosala nde balobela bon nazwi siko exemple yango natandiselo yango bien omoni biso tellement toza na makambo ya bien ebele bato bacréelaka balukelaka biso nde bafai bato bazala na makambo moins voyage moins concert à bien disque ezosimba te bato baokipe te soki babandoluka balukela ye mwa eloko moko ya bien te mosusu mpe baoluka eloko moko ya bien chéri ezozwa mpe kati bosiko bato ya ndenge wana ata fandi ya bando finga bamisien to ya Congo baokipe ye te mais aigle ata pesi explication moko claire bato faut basacharne kaka baluka balusa yango ekoma mabe aigle ça peut être personne claire mais moi alobaka na choqué nano kasi ayebi ke babien eza trop nde likambo nazoyoba eza bien bakoluka malin ayebi ke bakoluka babalusa yango bato oyo balingaka te bacomprendre mpo bato mosusu bazali akolinga neti kocomprendre te parce que ndenge eza na makambo tu yosalaka ya bien epesa ekanda bango nde alikaka koshoke kalo tosana yo venda tosana yo lelo alingaka nde tozala la ye fo yo tosala na douceur nga naza na ngai marqué ka transition oyo nyonso eyela yo marqué ka transition soki okobomanga bomanonga lelo sheri cimetière na ngai ezala se motema no nyokola na yo nga na love na ndima trait de noir pesanga bolingo ata oya science fiction po yanga motema esie mpo na yo sheri onakraka yo mama de tout mon cœur mon meilleur choix chéri Mikolo Batantine quand na TikTok a mon meilleur choix. Âme jumelle à moi c'est toi. Tu me sens là âme sœur mais tu remets âme jumelle. Et tenga misi biso et le ngoli biso na âme qui oko bomanga bomanonga lelo chéri. Cimetière nanga zala se motema no. Nyokola na yonga na love na ndima trait de noir. Pesanga bolingo oya science fiction. Po yanga motema esie po na yo mama nalova yo nanyo nalova fort yo moko masqué bongo na sande nga pe nazuka kalo alova yo nanyo mukaji de pesi mukaji bote chez ate parce que tu fais ce que tu comme na ngwa to uti guna to zongi sko ala niveau français est-ce que osa conscient que on a pas conseil moi peut ça qui conseil on créera problème. Ah bon? Créera problème. On peut ça ba conseil. Conseil on peut ça créera problème et on to yambaka pour la première fois à la plateau na biso. Chance pe na loba ba conseil ba musu balinga ba conseil te bon na yoka. Parce que conseil on entre autres
conseil ezongelaki nga na komiseli yo parce que lobamaki kaka na plateau donga awa avant que yo banda kopesa conseil parce que moto yo baki no aza leki na yo aza petit na yo tout ça ya komisa comme quoi au lieu pesa ye conseil obengaka ye petit na télévision banana na kobenga patron na yo moko petit avant que yo banda obenga ye petit na komiseli yo. Ouais. Je crois na mututu oaza conscient. Mututu oaza conscient parce que là je parle avec mon cœur. Mututu oaza conscient. Na habité na ngana beta lisolo mo mais qui est trop politique et ça a bien été. Ça c'est comme ça politique. Ça c'est comme ça na ndole. Ah ouais. Té maintenant tout à cas moi bien pour la compréhension à Batou. OK, vas-y. Fachi Béton, notre président. Est-ce que vous quand si ba conseiller ni so ba vienne à bango? Pas forcément hein. Ba ministre tout on a. Baza ba vieux Fachi Béton. Té hein. Ba msuba ba leki pa na ye, ba msuba mikolo. Mais bango tout basara na bureau na ye, bazo sala sous ordre na ye. Mutu moko te. Mais bazana Rubenga, Fachi Béton petit. Parce que bon, ça n'est pas naïf. Vous comprenez? Moi, je ne pense pas qu'à Taïonde Mouzana, si tu as un patron, tu vas l'appeler petit. Non. Mais, ce que je angolais, il y a le président Nabiso, mon petit frère. Vous comprenez? Là, tu causes au picouli angolais. Bon, ce que je bon, c'est ça. On comprend. Il faut savoir respecter Moutoyo, Azo Lesayo, Azo ça que par Nanzela Naye, pour biso tozana ba charge, pena ba charge ya solo o ba mission ba ya ba na ba TV au kosate. Ba biso pena tozana ba charge, to na ba bana na ba poto, tout ce qui parle na bango, to na ba bana na ba Kinshasa. Vous comprenez? Sikoyo, c'est à travers yé que nous avons suffire na ba besoin ya bato na tout, ya kotangisa bana, ya kosaba makambo tout, c'est mon patron. Donc ba benga la patron petit. MK Royal Studio, spécialisé dans la production audiovisuelle. Nous faisons vos clips vidéo, vos pubs télé et radio. Aussi, nous couvrons vos événements dont vous ne voudrez en perdre aucun souvenir. Anniversaire, mariage, retraite deuil et tout ce que vous voulez. MK Royal Studio, 35 Boulevard Anatole France, 93 200 Saint-Denis, plus 33 75 36 10 10 3. Et nous sommes MK Royal Service. Aza patron n'angate. Aza petit, na reprendre dans sou petit. Oza petit frère, otika la petit na obandaka kako conseiller. Donc no baki kaki paka koko les a yoté ozo maintenir ngo. Ngama ngama kaki paka na vous les êtes petit frère ku na yo ga avec méga force dans le 29 octobre. Ah, merci beaucoup. Mais imka ya li a jour wana bino bona martyr imka za loin. Imika mon musika. Moi je n'ai conseillé petit frère Omoni en face ya Imika. Et en face à Martyr. Ya Martyr. Ils en a bar mugona ba comment obeta ba conseil wana. Pour na comment on les cap na habité. Pour na les garana na mona ba bandrol. So na les na karwana na mona ba bandrol, ils a juste Martyr na mona pembele. Omoni Martyr enseignement. So les 4 ça Momonda chez Camine. Ah. Veba ila onda obeta wana manda chante pas na répéter wana. Apusa na ndeko tu wana. Oh. Wana ku des bien ambiance et ça total. Comme ça côté ba bazo ka ba science fiction, bazo ka ba service, ba nini à les côtés na ba bazo ka ba cria kala ba vieillerie na album na eu ça succès makasio to bi na mikolo. Ouais moi la tête au bin album né fort ba jour na ba bar tout ça. Souka d'album. Bolo yang. Côté bato bazo kaba ba petit nanga boloke Zlatan bazo bamba ba nzamba za malamu to kaba babi tango fort fetia ya mboma côté ça dit aigle zo baby sala ça dit bana la première zebu ti dernière zebu bato bazo yemba ale côté yo to kaba cri ya ba vieillerie na
album na ye ya succès makasi oyo tozobina mikolo ekangi Congo moto azobouge te. Est-ce que bona batumsu na bandalongo vena o baza ba mikolo na bino bako zotamba ba yokanisa pe bino entre bandal parce que on banda bobeta na entre bino na bandal ngai nde mukolo toala batu taka ngai nde la ko sangisa ye na batu o baleki o balali ko na bino ngai nde la ko sangisa ye na batu ngai nde mukolo bandal quoi oh non c'est pas le peuple là c'est la république de bandal il faut comme la drapeau bandal Sinani ha bandal boy bandal nadi faut comme Boimbo Alfred Boimbo abaya bisa drapeau bandal ti lelo na zera bo la couleur il faut ça drapeau bandal faut oui que bandal bona né na bino boy te endenge te zaka tu zaka tu ça que fort expliquer mutu makamba voilà tu testes bobu la bandal non mabe mo nga lobité na lobika que non Aigle c'est mon patron Yé aza patron na ngate. Donc il a dit si Yé il faut ça les fort un jour à comme patron na nga. Oyo akosalaka yango jamais parce que et recommandera jamais parce que compétence musicale oyaza nango jamais nga na travailler na impossible. Et puis yé mo nga fandi na yebi na leki na makambu tout ya musique. Tout y a tout et puis aza conscient. Ako fandaka ye atieli bino chapeau munene afandi a lobby na ploko avimba ayebi il connaît bolo yang il connaît ya papi azongi bina ya papi ya bandal donc azana eloko kolobate eloko na lobaki azu pe réponse nango yango wana azwa ngo fanda nango aluka su question muswa tuna na ko répondre ye. Moi je frappe toujours. Ce que ça a frappé, ceux qui normal, tozongi na kibomoto ndenge za boy. Ce poto to dindi. Bolo yang. Ede ngaye, ede bandeko balandi. Yo en tout cas yo za na foi aux études. Place Bouti, Canada, États-Unis. À part Bino. Nani suso boyoki. Opna ko yo mo bikene. Oto yoki peso pesa ki ya après bino akosa pe makambo nani na Congo na biso. Non mais to yoki batu presque tout presque tout c'est bon ezo ke nango bien mais si le problème mo tozaki nango ndezaki nous ceux qui to voyager to ke ba États-Unis on a tozaka mingi na milieu ya communauté congolaise karaté. T'as fait ce qu'il y a. Non, dans la émission. Non, Milo, continue. On a vu l'autre. On m'a dit, bateau, basala mingi, bas succès dans les pays Afrique, des bango, ce qu'on a dans le milieu mususu, au gros yoka bango. Jusqu'au milieu, tu vas nous à la mingi dans le milieu la communauté congolaise, c'est pour toi on a master ivoirien, on master il y a centrafricain, tu as master il y a Niger, surtout Niger, balela Aigle fort, master mususu il y a camerounais, nini sikoyo. Même ma musique yo bango ba yoka mingi eza ba musique oyo bato bakendaka mingi na bamboka na bango pe o ba sollicitaka bango mingi na bamboka la bango posiko soto bandi makambu ya soto lobi to kota susu to pusa na mboka na ba vena ba bango eza ba tebele bakendaka te ba wilo longomba kuna bakota ba vanda wala nyama siko soto bandi siko to kota siko na profondeur ya batu ni bakendaka na mboka na bango ebele siko bakendaka te. Pour bango bazaka na besoin na bango te. Tu vois, pour producteur a benga il faut battre bango ba na besoin na. Donc yango les aiki on avait du mal ya koyoka musique mingi ya banini pour ça que na terrasse terrasse ya ba ivoirien. Ubando yoka nani. Tu es des bisous za iko lete. Yom to za iko yana to yo ko za iko na. Aigle ermogo yoki Ngana linga kayo yobo lingo nangaye Soweto tikala videlo Soweto woki gez ermoga kulumba ba tika bata basusi wazeda ermogo pe mola bya na mystique furubi pe ga ermoga mystique furubi pe so balingi bazonga na rumba ya mikolo te me rumba siko rumba o mikolo yo. Ezozwa moi ezozwa batu na nenga jeunesse bakena omba mona na yebi bozo tuna bazolandele nini Filemon
bozoloba zane lokote wala pe toyoka ngo pina na ba terrasse mususu ya ba ivoirien ya ba nini ya ba camerounais bozoyoka ngo donc bina filé kuna boyoki pe moi azobeta pe tozoyoka ba Robinho toyoki gaz surtout gaz ezoki moi genre ah ouais non le beza mabe oh mabe ni ozoloba ouais ngazaki kuna te ngana tuni parce que yo zalaki te nga mikolo na moni il faut na expliquer pour na motala mignon Abraham pembe mignon Abraham ala ba pembe makasi ya we ça la plaisir kasi mignon Abraham na mona ki na marche na mona ki partout c'est mais lui c'est un artiste ayebi ndenge ni faut solo là ouais ayebi ndenge ni faut solo là ayebi pena que non réalité ceux qui pembe da pembe ceux qui mwindo za mwindo ba pembe wana ezosanga plaisir mignon Abraham je te salue chef Kalo tu te oteka ka stade de Martyrs États-Unis vous utaki déjà tout ça na bino en Paris le 29 il y a mois autre ça bino bino stade de Martyrs les grands rendez-vous te kango les sous na onyo sur ya avant qu'il la liste de bava na te Martyrs pena ndenge za wana en tout cas transition tout qui na nini na oya yo mo na nisa ya nga na boy balongola matiti pene ya lilita na nga menguzu azolia nzoto bazokipe te mama kazibula boyebake mama Igori azali songe na lotaka tane somni Leticia Basembe Jobumba la Evangelie lipasa bambongo na Jobu lipasa bambongo Nicolas mabe makasi oh c'est vrai remontada gynécologue avinanga Jerry Voka tango nga nabelaka komaka motive na traitement sote nzonzinge Alex basan domicile bafia couloir botikelanga félicité wateko na ngai vela sa kendapi Zali ala chanteur bazar oya opousa ngo peso atati na humanisme balobaka na nzela nyonso likolo ya bolingo papi Shako Gabi Izanavu Oswald Paka na kokota fulu dadi matundu na rosé jardin na seyaga mvula Jean-Paul Esai Jipe Mukendi de Bruxelles freelance mangoi fils Mende Nazi choc na lovo yo edo bush bushiri na Dijon tenga ye talvi kinkani na Dijon tenga ye papa na Dijon te na Dijon tenga ye nazira morceau wana na dédié ngona ba oya biso na partenaire na biso privilégié Jimmy Chimanga porte de la Chapelle confort et élégance plus courtoisie ya bomoto Jimmy Chimanga porte de la Chapelle cher ami na dédié yo morceau wana so na monio mamo il faut na mona pe na profiter pe na souhaiter bonne guérison na moto na Nzambe évangéliste Serge Pedrinho ndeko du côté de la Belgique au côté na moi likama tout ça boye na boye ba brûlure ba nini mais Nzambe da tshelo boko ouais ça déjà révélé ils ont déjà condamné quoi si kana komo tebi ki malamu ezali dali makouvert kokodi koko oya ngai roi ba il y a le 29 octobre le bazar révélé donc et pas sougela donc rappelle on a lens coiffure c'est-à-dire na Montréal on a lens coiffure Gepsi lui même mon joyeux anniversaire jeune frère Gepsi lui même non son artiste un bon chanteur un bon artiste bien rappelle bien na émission Maramutu bien structure dans Maramutu c'est-à-dire lens coiffure Gepsi lui même il y a eu on a so fresh kitoko donc Bob Diangana na London Monica Masengo na pesa li passa mikolo li passa remontada na ebisa ya jeté li passa bambongo depuis mbote ya la bambongo na epa lobara mabe so saka remontada li passa bambongo na Jobu Chana Moseka Chance le gourou mon ami on arrive à Kinshasa là Justin Wela Dadi Matundu de Cosmo Coco de Prez donc dans on attend on a de Cosmo Coco on a Yves Njoli le bouclier dans on a Cyprien Anzolo gagné bango et moi si à Lokumu Black Panther moi c'est Lokumu Black Panther donc c'est à dire dans on a garçon cher trésor master qu'un seul est nécessaire
Anthony Muzui, Serge Maseba, bopesela nga le boss Mike Makema, tozoya Lubumbashi, tokobeta Lubumbashi, on a tozo na programme après stade. Oui, nazo kayoka mais na ki liste ba vrai bi mais na kombo mona yokite. Bi kombo na linga opesa ngo côté ni. Pesa ngo na champion. Nani? Matos. Papi Matalatala. Papi Matalatala Matos. Papi Matalatala mbongo ebele, beauté ebele, pembe. Yep na okedi na champion. Il faut on a champion. JP Mukendi de Bruxelles. Baby Lokula. Lisolo etikala lisolo. Junior Yalala, ya Aisha Lindo. Do ya yo yango wana Rodriguez Diwa. Vinanga ye. Na sibir songa bato langwa bolingo lokolanga. Oh, tuzenga transfer kwa mungwa. Vakola pangate. Ngala bonde la championnat. Balobingana, choué pona, le lit mon cœur. Papi, matalatala, matos. Papi, matalatala, matos. Papi, matalatala, matos. Délicieux venant comme il se doit. Papi Matalatala, donc, Nangola peut te rozala. Et comme il a au place aux alliés. C'est plaisir à tous. On a dit Papi Matalatala, Matos, on a un petit frère, on a petit Junior Babachi, de là où tu es, on a fait sur Moté. Ouais, Junior Babachi, n'a pas par Mbassi les bourgeois. Junior Babachi, il y a eu un mois, on a toujours appelé Angola. Ah, voilà, là, yo, Chief Kalo, toujours envoyé la bise au pratiquement, qui est vers la fin du mois. Totalement, c'est quoi Kinshasa? Tout ça awa ba stratégie ça na niveau ni parce que ba na niveau Congo ba moni ba banderole ba fiche amine ne mati ba panneau et mati ça dit que bino parce que ba c'est bino boko ma carnaval stratégie ça na niveau nini pour que Kinshasa ba ont déjà écho na bino boza après bo kita vitesse à croisière donc ba warrior tourner ba on a donc ba warrior on sait qu'on dérange. Toyebi, toujours dérangé, mais on n'a pas le choix. On dérange, Toyebi. On dérange. Mais c'est-à-dire parce que qu'il les a battu tout, qu'il chasse les a battu tout. Donc, Warrior, mouvement Lambino, beaucoup précision à date, tant beaucoup précision à date, carnaval les alliés. C'est très important. Biso artiste na bino, na yemo aigle. Donc, mana carnaval, c'est-à-dire, tant que date, na biso atterrissage, c'est-à-dire, bino tout moto, c'est-à-dire, d'habiter quoi. Donc, aéroport, on n'a pas compris, l'Ikameza. C'est-à-dire, il faut pas que c'est effectif à sécurité dans l'aéroport. Pour te dire que biso de l'écarabatu, tout n'est belé. Taraba warrior, toujours d'attaque, donc, vous n'avez pas que vous avez partout, donc, date soke bimi kaka boye baka atterrissage ya ba star na bino et puis atterrissage ya méga star na bino ya l'aigle royal qui contrôle partout, c'est-à-dire aigle royal a kokita na biso ba poulain na e mama na carnaval il faut to la kisabatu ke to leki bango ne belé, il faut to la kisabatu ke non on va retourner le stade. Donc retournement on sait qu'on dérange. Toyebi, toujours dérangé, mais on n'a pas le choix. Dérangeant. Et puis, Warrior Mikolo, bo se contenir, pas trop de bêtises, pour ce qu'on couffe raté. Oh. Au couffe raté. Et puis, Balamai, Soko Kimi au raté. Au couffe raté, au Kimi raté, au Tengami au raté. On sait qu'on dérange, mais on n'a pas le choix. Mais ça, c'est bien Gémoro. Pendant que tu es la science-fiction, bloqué hier. Bloqué hier, ça lit Maramunango, et ça Maramunango, ils ont continué de tirer l'eau. Tac, science-fiction à côté. Dès que tu vas dans le c'est abîmé. Si le problème est ça, on moni. C'est yo. On moni mouton a sûr na banzembu na ye. A trop sûr que non, soka sali 40 nzembu. Ou bien 50 nzembu, à ça dit tube.
alors on a besoin de abmisara car abmisara pour abmisi mbala mota msu 5 pot na ba Congo to mona pe marambo pour moi bela mutamisi 34 35 mais ba ibika 2 pourquoi pas c'est deux on attend msu ya mumti et so bunda ne benda msu ya mais moto a train et bendi ba wagon non aigle c'est quoi ça rassure na banzembu tout o ya sali donc yango do misa ado beta binongo moko boyo ka ba tube ah ouais nini bloc bozela vous allons bloquer ta nini bobini rumba bozela boza science fiction ta kao bolobi nini c'est yango nezo yesu mais Tokos Gold 2 et l'équipe Tokos Gold Inter ezaki likolo par rapport à 2 te wana za mais za lecture na biso na Congo parce que on dit Eglaza artiste aza déjà na trempe musu na Afrique comprends tant on ça album eza terrain na terrain za na évaluation na ndenge évaluer na balance nango ya nini na Congo ndeta musu batu mususu je dirais pas que batu nyonso te batu mususu ba mona le roi Tokos 1 eza plus fort que Tokos 2 mais na ba pays mususu pe bamona rapeta musu Tokos 2 et neti na ba Côte d'Ivoire na minute na biso na Abidjan na minute là-bas oh là-bas comment te dire souka azo bizarre c'est des martyrs me laisse pas tomber je te dis pardon limbisanga kotika ngai te ou pardon à tous mes problèmes toi tu es la solution. Tout le monde ne peut pas décrire ma passion. J'en suis désolé. J'ai pas tout donné. Le temps, je vais remonter. C'est fait na seyo, un seyo. Donc il fallait la musique papa Maréchal. Tata Maréchal a le bon avis sur Tatabo, moko. Et quand le moko. Alors vous savez on a seyo. Voilà bien. Et puis là les solo aller dans la carte. Musicien bon. T'es un musicien vous aimez, un musicien vous aimez. Eh mais Mitaliboso zala. Yoso mwa batwa okimba yosoga batie course athlétisme course na suka batu nyonso ba premier. Le prix il faut zala. Quand la carte seyo wala. Donc il est solo. Donc batu ba yekotala yo. Yona madame bo décider bo ki de kotika ba wona nzela mai. Masu edindi. Soko kobiki sanane. Question on a tout niyo. Madame Adindi, belle-mère Adindi, Mokumbi Masu Adindi. Yo bigisa mutu yo papi kalombo bigisa nani. Non sambela nzambe ba dinda te quoi. Ti Adindi. Tout ça quand tu ngalo wa coopérer bien la grand prêtre Kolo. La expliquer. Po webi ke nzambe a kombalusa ba mutu. La vie se pose. La vie se pose. La vie se pose. La vie se pose. La bombe bien de la banque a un problème. La vie se pose. Oui, ma émission. Tu es pas sur la même émission. Moi, je suis moi quelle émission tu es à Sili quel est le niveau beaucoup. On va imaginer mais yo mutu na ngai. Quelle émission? Kaka mikoloka biloko mokili ya. Na ko ba tu nyonso na be na bango te. Ya ngwana. Oh baba, qui sont pour, qui sont contre. Je m'abstiens. Je m'abstiens ngai. Abstention. Ngala osa bela nzambe bango tuba dinda te. Non, merci beaucoup. Na bombela ki ovina question wana. Piche Kalombo, na bena profiter, na pesa mbote na batutu ba yebinga. Ouais. Parce que boze belé. Muso na tangi te na mutu na ko bosana. Donc so yo oyebinga. So yebisa batuki te matope pena na mutu na nga libanga no yango na pe mbote. Donc bino nyonso. Oh tu boye binga na pe bino mbote eza te ko na bosana kibo na bete na bosani yo toza mutu nanga emsuka na liste ndo zangi moza mutu nanga na pe mbote ya nga siko na ngina souligner kaka Kael Dominguez na Istanbul wana bina Istanbul grand monde wana monde petit na Christian Mosengo kate toza no ana pana na petit na ngamu na Kael Dominguez pire petit ya jeté Kael Dominguez ya yo yango wana yo biga esprit toujours ezara mambo kindara ndengwana ndingezo kende donc Kael Dominguez en tout cas et puis Yves Njoli les boucliers
Rodriguez dit ou le DG. Il y a eu un mois, Rodriguez dit ou le DG. Jusque-là, tout ça, mais tout ça, là, numéro, tout causé. Et ça, on a bien. Rodriguez dit ou le DG. Bon, il y a un souki, ça, là, moutou, ça dit, banga, souka. Young Boys. Oh, Veba, il y a un banasuki. Young Boys. Voilà, il faut toucher de Talvia Yoka bien. Young Boys. Mais Shakelia. Ah, mais Shakelia. Eh, moi, moi, il banda carré. Mais Shakelia, Young Boys. C'est-à-dire, mais Shakelia, il y a un mais Shakelia. Nakata Suisse. Eh, Mikolo, koto. Au moins, bolo yang azu sulat. Si? Young Boys. Tant qu'on a Young Boy, mais Shakelia. Je sais pourquoi. Donc, mais Shakelia, c'est-à-dire, Mikolo Yende. Wana bana biso mais chaque elia est on a bien mona soso c'est Panama soy Panama karaté Panama soy Panama ba mo to bengani ici et à nous tangi mais chaque elia ngana profiter na souhaiter joyeux anniversaire na petit frère na ngamo Bundesliga na kata Stuttgart Silas Katompa il est des débordements et des crochets mystiques et pas beaucoup chabi joyeux anniversaire na petit na ngai yo za bongona my friend. How much Roberto Baggio Mukeba il y a en carte Belgique mais contrôler car tour de contrôle bolo yang to qui n'est pratiquement na suka maintenant na olinga avant to entrer na transition na tout non mon clair ouais question directe ouais voter tourner pour tout kutu do ya za chebino ouais boké Canada boké États-Unis beaucoup de choses na grand libulu la famille ba Hollanda ba camarade ba Hollanda ozana toute une maramaille batubana mkongo na yo. Ouais. Est-ce que tu te retrouves, ou bien tu te retrouves financièrement? Financièrement. Bon, on va répondre clairement. Voilà. Ma famille, pour Kokaba, Ezara, obligatoire. Les obligatoire. Bon, ma famille, ouais, ebi, nana nyongonae, aya. Ba master wa yebi ana nyongona aya luka ba yebi ke na nyongona bango te ba yebake nazoya bien to kabula ndenge to kabula mais o ya yebi ke za na nyongona ende aya na nko aya wazo nyongona na nko na nko mais kasi na nko po to yeba ni papa to yebi ki chasa de ke daka ya kola lobi ba master wa yebi na nyongo na ye aya na nko ba famille wa yebi na nyongo na ye aya na nko mais lokola na nyongo ya mutu te pe na nyongo ba masa te na nyongo famille te ba yeba ke ba famille ba yeba ke ndeko na bango auto sala boulot à se retrouver bien azoya ba petit problème o misusu po avant to longona pe to yoka kati misusu ba yaka nini moi nini moi donc, petit problème, on a tué ça dans mon résolu. Mais tu as ordonnance, tu as papa, ils ont résolu. Les naïbs, ils ont résolu. Ma famille, ma master, ma petit. Ma petit, ma pire petit, n'est-ce pas? Togoya, Togo Beta, le 29 octobre, plaisir et là. Et puis, moi, vous zappez, moi, Sika. Moi, ma coliville là écoute. Vous appelez moi Sika, vous appelez la plaisir que nous avons à autour ça la boulot, à 8 ans na ya sali tourner euro américaine et puis à fandi na pas na ma à kutani na bato belé donc et puis à foutami bien. Donc c'est ça quoi. Mais tout ça précision là parce que musala bossa là sous kanango il faut dividende des ala. Kotambola tant dans le bas sous mon boyo mon batu sous à otala. C'est bon loba quand même, Sur les déranger le loba quand même. Mouvement monté foot à Maloa biso. Sur un groupe d'accompagnement au foot à Mara na prestation. Tu comprends? Au moins tu sali 3 mois à tu sali 3 mois à. Donc 1 mois dans les États-Unis, 1 mois dans Amérique, parce que Canada 2 mois dans Schengen. Tu comprends? Ceux qui orchestre ba futa bango salaire à 3 mois. Oh orchestre et futaka. Pour les autres orchestre belé futaka té, ou futaka na habité so les 2. Comprends? Mais biso to beti
na tournée mobima tobedi 19 concerts. Imagine toi, tu fous ta mara na par prestation. Fois 19. Ta race. Tchèque Kalombo, merci beaucoup. Tu as remis pratiquement la souka. Tes impressions par rapport à l'émission. Et puis surtout. Non, mais au moins, ce que tu as fait, passage dans l'émission, je suis naza ndenge nazala raboete. Parce que d'abord, toi, tu es la famille. Voilà. Et puis, boyebi, yamba mutu. Pour battre une sous-bamissie, belé bara. A okumi ces missions sur écouter na ba question et zo piqué était mais émission ça bien sur ba question zo piqué oté a comme n'était émission ça émission papa présentateur émission ça la dit derrière ça là dans la conducteur dans ouais yo répondre j'ai le droit de recevoir tout le monde moi peux partir c'est besoin on a payé ça au bord à motuté ouais nous complexe puis on a je reçois tout le monde dans cette émission répertoire nini comment conducteur na yé eza yé yé a posé ba question là je ne pense pas qu'il y a une question fingi non eza question yo répondre sur cette question là eza kilo pour la yo. C'est tout à fait, nous avons le droit à Golobake, non? Oui, ça n'a pas répondre dans l'autre. Sans qu'on répondre dans l'autre, le moins musicien. Non? C'est légitime en fait. Bon, si on est très à l'aise sur notre émission parce que na ebi non, na roya, na répondre à la question nyonso oyo retour na ngai, retour na ngai pourquoi parce que réponse question mo te zanga réponse na mukile zala. En plus, toi, c'est la famille. Merci beaucoup, Bolo. Yang Batalio, de partout. Ouais. Même exercice, c'est vrai qu'il y a un jeune frère Nawe Mani. Face à la caméra, en tout cas, on a 2 minutes. Benga Bandal et puis Benga Kita, je prends un jour. On a tique lieu. Vraiment, on a exercice, on est dans la passion. Face à la caméra, Benga Bandal. Pasimogo. Bandego tout. C'est-à-dire il faut na ki papi. Bandeko ba bolimo. Le 29 octobre, il y a un événement oyo. Congo Mobimba ezozela. Pourquoi? Parce que depuis stade de Betama, musicien, mon côté, il y a Trump, il y a Génération, il y a C, Ameka Beta Stade Douana. Lelo mwana mobali oyo na kombo ya Fali Ipupa Nsimba, Deep Cap, La Merveille, Aigle, El Maravilloso, El Maravilla, El Pibe del Mundo, El Magnifico, El Fenomeno, El Fantástico, El Excellentissimo, El Matador, El Cantador, El Rey Mago, 3-time Hustler, a osé. Tango a osé. Il a qu'ici que non, bino, il faut bo tchae maboko po afungole la paix bandeko na mususu. Je crois que émission oyo alikaka epa ndeko na biso Popol Mopasula il parlait toujours de nous. Toko beta stade douana, il faut to beta rapé stade douana po et lobité ke lokola ba vie ba beta ngo biso toko ki ko beta ngote. Pourquoi parce que ayebi que non quand il ose à causer po après ça peut force tabatum pour batum sous na lobité que ba kokoka ko beta ngote mais peut-être bazali na ko banga. Mais yesi ko a osé fois 4 c'est baléwana. Pour comprendre que non, ça rappelle na banzembu, ça rappelle na ba danse, ça rappelle na ba combo, ba occupé ko beta stade wana pour ba vie pe ba beta rango, ça na banzembu, ça na ba danse, ça na ba combo. On comprend. En tout cas, ba warrior tout ya kin, na ba amoureux tout ya bonne musique. Boya, bo soutenir, boya bo assister. Mais si ko eloko biso de to bombeli bino, et ça en tout cas wana na bi moi prétentieux na boyoka son ya ndenge wana te na stade boyoka bomona ba instrument ya wana ya kesu na moi na masu moi prétentieux na bomona stade ya son et lumière te bomona yango et puis elengi nango côté na biso wana na sisi message na bino na zongeli nanu voilà batope elengi nango eza biso wana sûr et certain stade wana to banda ko yemba na public bana nzembo ya liboso ti nzembo ya suka po tozala na ba problème ba nzembo tozala na problème na répertoire ba tube eleki excès de tube po mutu muso ko yandule apemi azozela nzembo moko bo mais biso so mutu aye
azozela banzembu nyonso pour ce qui est service liboma soki ozongi orgazi akufa liputa mutadaye ok naza wana mpona eloko wana ok nako bosala cœur nango ndiri cœur ya le roi église catholique oyebi nze bon so naki cœur wana na raison na mama osei to bakizito jamais chérie oh Sandrine Moshigo Sandrine Moshigo non 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 ah non 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 nazela wana fulaya non 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 jamais sans jamais non Sandrine Moshigo nanga mama ye Sandrine Moshigo chérie nanga ye esanga dina naka Moshigo anga nokina kokufa Moshigo talanga nazana nzala Moshi non 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 jamais sans toi Sandrine. Pardon chérie, ne me laisse pas tomber. Près de toi, je vole comme un oiseau. Parce que au moins, si vous voyez, excès de nzembu, banzembu c'est comme kima. Quand on a ça, c'est biloko oyo. Excès de tube. To pe sa feeling to te canesta de le marty à jour wala batubaya, ba yo kabatu be sala bango bien. Excès de nzembu. Comment on a ba oyo yo et puis on a zonga na descendre c'est parce que tout comme il a biso pratiquement na suka chef Kalombo. Ouais. Mokola naissance amone bapekisaka moto alela kasi pasi moni mama na mokumba botika ye atangiza mamiso na ye yango nakomi obanga kolingana na moto bomesana mpe bokabwana nsima komi obanga ide oyo ya koboyana ekota na love na biso nakomi obanga ide oyo vina ngai ye nazi pasi ya bamoureuse lokolanga oprive nga tendresse kokamungwa kolapanga te kaskasereka nga napondelaka poison nanga balobi nga na sopi mpona supplie mon cœur. Loin de toi, je suis en danger, ma vie s'écroule. Bah, illusion, champion. Bah, hallucination, kasereka. Pe, bah, chagrin, poison. Pour na bokaboni en tout cas pour na suka. Pesanga ka ba 10 secondes ka ba to mibale. Nani? Yoki sana mbio na zanga sa ko bango te. Nani susu wa Pepe kale na madilu. Ana madilu. Ah, lelo na banata na madilu. Le bana na madilu. Lelo na banata na madilu. Wana ndebna ya bokaboni. Bango na yo kata na kata ko na bango te. Butwa kokomaka. Tongo pe kotanaka. Hey, ba mama bakola mukana tongo koluka mapa. Na boulangerie bangonde bala musaka biso otongo esi etani. Na bialu na botama nanga mokolo ya enga yango pe na misana kosambela. Mikolo miso ya lomingo na pokwanga na misana kokende misa pona lulaka nzambe. On a besoin de se ya Jean Bialou. Pesa biso sikoyo. Pepe kale après to kaboli na biso. Nzamba lobana mokili mwasi mobali moko. Sermo salaki na lilite ya papa na ngai. Kotika ngai te. Mekoboya ngai te. Mwasi moko te na mokili atambolaka na nzela. Bakomane longi na ye femme occupée. Soki o mipesaki ezali motema na yo moko. Chéri o devie. Mama o dérouté ye ngape na bonanga ye. O mona wapi mbwaka bamokuwa ye. Gigi. Jomatope.
On a des diangos dans Ngamoko. Jamatope, ouais. On a des diangos dans Ngamoko. Et puis on a des diangos dans Toms Matope, mon grand frère depuis Kinshasa. On a Coco Yoka les serviables. Mon grand frère n'a pas su au mot de maman Mélanie. Kabwana ba oyo et puis tout c'est Nabiso. Ouais, nazo pesa susu, nazo pesa mbote na nazo confirmer kaka. Police bava on dirait tandi déjà donc. Tandami mobile. Maman des trois kaka oyo batikali na bango et puis c'est Nabiso. Maman des trois oyo batikali nazali na nazo reconfirmer kaka de Cos Mukoko. Nazo pesa mbote na Fergani Fefe Gogo la merveille, Fergani la merveille. Bwenza sans défaite, Bwenzalo. Sans défaite Bwenza Mbwenze ya mboka. Tana zo mono na omona mbamuko edingwe na bled. Namoni edingwe. Et puis son ake namoni Jemba Kanchi. Mes condoléances na yo. Na ya kufeli maman. Ah Jemba. Na obenga. Soye Michel Sili photo benga na. Jemba Kanchi mes condoléances. C'est-à-dire côté kuna kaka na omona telo ya mbala zemanga. Nazomona Kujo la joie Bisengwa Bandal. Nazomona petit na nga Yang Set Hervé Kalombo. So nazongi lisusu nazomona petit na nga Manase Sesengo. Nazomona garde-robe Bilele, garde-robe Bilamba. Gauthier Bilele, Japon électrique. Obi la musinga mabele mbala. Gauthier Bilele, Japon électrique. Et puis ceux qui na côté, ceux qui na molar nazomona petit na ngai Kabe Mondele. Petit na nga Kabe Mondele. C'est-à-dire, vous avez trop, quoi. Vous avez trop, il y a Kael Dominguez, je confirme encore. Merci beaucoup, Chef Kalombo. Mesdames et messieurs, tout est bien qui finit bien. Et puis, Pierretto Dimbo Dimbation, aussi. Merci beaucoup, en tout cas. Tout est bien qui finit bien. Numéro, on a bien sûr les allés affichés, remarques, suggestions, ainsi que soutien. On en a besoin pour faire avancer ce travail. Nena Banda qui n'est bandeli, il y a un peu c'est-à-dire, tout c'est lui qui vend positivement l'image de notre pays. Nous, on est là pour le soutenir. Émission où ils ont Batonios. Ouais, c'est ça qui est frustré. Tout ça, tout bien te rappeler les Bakou. Bon, continuer qu'on l'a biso, bon, continuer qu'on se gère biso. En tout cas, merci beaucoup. Tu vraiment la souka. La ligne vino est trop. Bon, tu sais que la prochaine programme na biso, il y a Congo Révolution News. Mais n'oubliez pas, si vous avez ces belles images, c'est grâce à Koumassé. Bébé Bercy de longues jambes. Koumassé image. Koumassé. Plein de bonnes choses na yo, botarde na yo, et puis na bande retour bazar. Talvi Kinkani Père Zalagia. Merci beaucoup. Bébé Bercy de longues jambes. Voilà, bébé Bercy. Na habité na lela onengenene. Place aux alliés, ya yango wana, chers consoeurs en tout cas. Plein de bonnes choses na Michel Kombe Aigle Royal quoi. Merci beaucoup. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. À la prochaine.